Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour ma grande famille, j'espère que vous allez bien. Nzambe wana abate biso asali biso lisusu lelo ya kosangana lisusu na mokolo lelo. Vraiment napesi biso bambote partout epai wapi tozwami tika kombo na Yesu Masiya ekomisama. Voilà na yango wana totiaka toujours losambo liboso ya masolo na biso et après nde tokoya kosolola na nsima oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Merci tendre Père, merci incomparable Dieu, merci na bomo ina biso, merci na bomo ya papa maman de komo si mobali obateli osali ngolu ya kokuta na ba vidéo na nga yawe na pesi yo merci. To recommander moment na biso ya masolo se na loboko na nguya yawe za na biso début jusqu'à la fin de bela biso tikete oizo bimakolo ekota kati na ba vie na biso esala misala ebota mwa kitoko to chasser nguya nyonso ya bokeseni ezala nil essence de feu tikete bonzambe ezala partage na biso to pamboli ope to commission dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nzamba zo lokumu nzamba pambola biso. Voilà na osenga na biso ka to s'abonner. Na osenga na biso vraiment to s'abonner, to s'abonner, to s'abonner, to s'abonner massivement, to s'abonner vraiment. Donc totala kana no s'abonner te na sengio o s'abonner. Yo pe mto lelo mbala liboso na sengio o s'abonner. Voilà kosuka ka wana te liker, commenter et puis pourquoi pas pour ça la partage nzamba lola opambola yo. Et bienvenue na ba onyo surtout ba ebi na correction biso to yambi bino vraiment na kombo na Yesu Masiya tika nzambe apambola bino. Voilà ba mama to ye lisusu lelo pona kosolola lisusu ka ningi ezalaka. Vraiment sujet na ina ngo mokola lelo eza sujet moko même nga moko epesanga na opasi ezopesanga pasi vraiment sujet oyo toyekosolola lelo eza sujet moko ezopesa pasi na oyo tokomi komona lelo na mokili lelo makambo oyo tozomona donc ezopesa tellement pasi ezokamwisa e nyonso tu na mbala moko ya liboso nanu naye koloba na bamama oyo bakotaka kosokola na kati na douche akesokola na mwana ya mwasi ya mokili. Bamama est-ce que toyebaka ke tozoloka bana toloba siko na lingala mpenza bongo po to comprendre? Est-ce que toyebaka ke ntango ozosala acte wana ozosala eloko wana ozomodire mwana na ozoloka mwana na yo? Mama mosusu oyoka azali mwana mokie ayebi na ye te amona na ye te akomprendre na ye te ayebi na ye eloko te. Mama Lévitique 18 elobi na biso nini? Lévitique 18 banda opena na bandeli ti na se na 7e verset na 7 Lévitique 18 7 Bible elobi na biso ke okomona dignité ya papa na yo te ni ya mama na yo, c'est ton père et c'est ta mère, pardon. Donc okoki kodécouvrir dignité ya moboti na yo te. Sikoyo ntango oza mama ozokende kosukola ozwi okoti na mwana okoyo oza presse mama ntango oyebi ke olinga kobima na 15h pourquoi okikota na douche na 14h59 pourquoi okikota na douche na 14h50 mais fallait que se préparer déjà très bien avant. Fa kozwa temps na yo déjà ya kobongisa makambo na yo ebi ke 15h nde yo fo bima na ndako. Donc c'est que faut kota na douche na yebi te soki 13h40 le to sokola mwana omi sokola obongisa mwana obongisa makambo na osimba nzela okende. Mais ozomona mama azokota na salle de bain na ye azwi na mwana moke aussi ye pa longoli bilamba so tatika ina sous-vêtement azosokola mwana. Mama ozomodire mwana ozoloka mwana olobi aza mwana mwasi yo koza mwana mwasi en plus aza ne mwana moke aoyeba na ye eloko te akomprendre na ye eloko te. Qui vous a dit ça? Nani ayebisa bino makambo wana? Nani ayebisa bino eloko wana? Parce que eloko ozosala ozomodire mwana na yo ozomodire mwana. Mama jamais mwana koyi komona dignité ya moboti na ye, jamais mwana koyi komona dignité ya moboti na ye. Ata na kati na chambre na yo outi kosukola mama oza wana ozobongama ozolata mwana aza wana ou bien mwana pa ya koti wana otiki avandi wana oza wana oza na yo à l'aise ozolata na yo bilamba ozosala na yo makambo na yo. Bamama totika koloka bana, totika koloka bana oyo tozosala eza sorcellerie.
soki ozalaka consciente te ke ndenge olamukaka na moto okenda koloba sorcellerie nyonso yango wana ozosala yo mo sikoyo omiyeba eza consciente obi eza inconsciente wala yo mo ndo koyeba mama kotika biloko wana bamamo basalaka biloko wana kotika mama sokolaka na mwana te mwana monaka dignité ya moboti te mwana monaka dignité ya moboti te c'est interdit eza interdit na biso bato ya mokili te mais eza interdit na bible nzambe apekisi eloko wana po oyo wana aza oyo awuti na kati aza fruit ya bantraille na yo jamais akoki koya amona lisusu dignité wana na misu na ye boye apres olobiki aza mwana moke ayebi eloko te aza mwana moke akokomprendre eloko te azomona eloko nini oyo mwana azomona na misu na ye nini oyo mwana azomona kati na bamama to evite eloko wana bamama basalaka eloko wana to evite yango mama jamais okoki kokota na douche ozosokola mwana aza wana jamais okoki kozala wana na chambre ozolata bilamba mwana aza wana ata koza na ndako ya studio yaya ata koza na ndako ya chambre ya salon il faut kopesa dignité il faut respecter dignité na yo il faut protéger bana na yo eza mpe oyo ozoprotéger bana na yo ozoprotéger bana na yo parce que okoki kotika mwana amona dignité na yo te okoki kotika mwana amona oyo ya yo te eza interdit eza mabe eza kolakela mwana mabe nde lozomona bana mosusu mwana oboti mwana na yo opesi éducation d'ailleurs wana des choses oéduquer mwana bien te nayebi te à part wana éducation mosusu soko opesi ye ya bien après lobi mwana se retrouve mwana moko yo moko mituna yango yo mutuna esalaka te yaya motu ekosala ye ndenge nini yo olakisa ye deja bolumbu na yo te le bas age na ye ozomona mwana koli mwana aza na esprit moko boye mwana motu makasi mwana impoli mwana azosala makambo moko oyo ezolekela meme baboti baparent tovanda tozongisa makanisi na biso nsima eloko nini oyo olakisa mwana na bomwana na ye eloko nini yo osalaki mwana découvrir na age oyo azalaki nango ya mokie selon yo ndenge omonaki ke ezalaki age ya mokie ata moni ekosala nango eloko te eloko nini oyo mwana mona eloko nini oyo olakisa mwana après mwana koli mwana komi impoli mwana komi mutu makasi mwana mwasi ta mosusu kindumba eza na mwana mobali soki mpe tata moto abandaki kolakisa nayebi te mwana komi na kindumba mwana komi na makambo ebele mwana komi olobi ke azalaki mwana moke aza mwana moke esala yango eloko te naza presse ndako eza studio ndako eza mama soki ndako ya studio bimisa ya libanda bimisa ya libanda soit soit rideau kanga kabola na rideau mwana suki kuna yo koti na kati ya chambre osali bamakambo na yo osokoli soki okozosokola soki okolata apres obimi mwana moko te aza na droit ya komona intimité ya moboti na ye mwana moko te aza na droit ya komona intimité ya baparent na ye eza interdit mama eza interdit et deuxièmement yango nalobaki ezopesa pasi la deuxième position to pe deuxième ya kaka ya sujet tozolobela lelo tokomi komona basi ya zemi mwasi ya zemi mwasi aza na zemi aki asali séance photo na asali shooting na ye e atikali bolumbu sikoyo nga nazomituna ezaka bato oyo toza na mokili oyo nzambe akeli biso obi eza na bato moko baouta quelque part nde bazoya baosala biloko wana mpo bakotisa bana nzambe na eloko wana ebiso mpe tellement toza na distraction bana nzambe bakoti na distraction na makambo ebele ya distraction bozolanda vitesi ya mokili bolanda vitesi ya makambo ezokenda mokili oyo eza na ntina te oyo eza na importance te oyo eza na litomba te oyo ezokota par contre ezodétruire bafoyer na bino ezodétruire bavie na bino esike bavie ya bana na bino ntango yo oza na zemi yebi teke mwana na libumu ntango tokendaka munganga alobaka nini sololaka na mwana lobelaka mwana maloba malamu simbaka ye salaka ye boye parce que aza déjà mutu azovivre déjà kati na yo mais comment se fait-il yo mama na zemi mwasi ya zemi okei osexpose bolumbu oexpose libumu na yo oexpose nzoto na yo mpo ozwa foto opiblie na réseaux sociaux Seigneur tokomi wapi
kala toyebaka zemi soki moto ana zemi ata bino peut-être bato bosani na ndako moko ti bomona zemi loko ezonga nsima te bombana te kitana na makolo te ni na motu ebimaka liboso suka bomona yango nde ntango ekobima nde motu nyonso omona ke wi moto oyo ana zemi mama oyo aza na zemi mwana mwasi oyo aza na zemi meme kutu bajour oyo okekobota bato bazoyeba te meme bato baza na kati ya ndako na yo ozomona moto azobima mbala moko akeki obota osutuki na ntongo ki abotaki lobi na butu mais zemi ya lelo ekomi ondire eloko moko boye ekomi nayebi te eza kaka oyo nzambe azopambola oyo ozokende ozwa yango esika mosusu mpo boya koprouve mpo boya kolakisa bato pourquoi pas kogarde bénédiction na yo kobatela lipamboli na yo yo mwasi ya motu ata kutu zemi yango eza ya kosente babali yo te yaya mais quand même oza mpe na mutu moko boye oatiaki zemi wana na basi ya mabala na bafemme marie ozomona ke mwasi azokende osala séance photo ya zemi azwi zemi ya expose azwi libumu atiki azwi nzoto atiki ozokanga photo ni na mwana oyo oza na kati ya libumu na mwana oyo ozozela osimba sikoyo mwana na ntango akoma na ba 10 ans olakisi photo wana okozwa bafoto wana olakisi obitala foto nakangaki ntango nazalaki no na libumu nde olakisa mwana bolumbu na yo nde ozolakisa mwana dignité na yo o dignité ya mwasi esango ekomi expose na mokili mobimba mpo na réseaux sociaux obie mpo na nini mpo na réseaux sociaux kaka obie mpo na nini mwasi azoyeba susu valeur ya dignité na ye te mwasi azoyeba susu valeur ya nzoto oyo eloko oyo ya chere ye aza nango te oyo nzambe apesi ye oyo nzambe apesi ye yaya nzambe apamboli yo na zemi batela yango banda debiti na suka ozokende obota oza wana ozooblige te ozooblige te osala soki nini ozooblige te exposele bato ozooblige te bato moko boye baya babanda kokarese tala ces dernières temps nde basi bakufi après accouchement batango touti kolekisa oyo banda je crois avril basi ebele bakufi na baccouchement kasi diable ye wana azokokisa mission na ye diable ye wana azokokisa mission na ye pourquoi tozokoko-comprendre te mama après dimanche yo wana mpo kolata oke église après dimanche yo wana oke église ovandi ozoyoka maloba nzambe ovandi ozoyoka liloba nzambe osuki ozobondela entre tokende deja koseexpose yo moko oseexpose deja yo moko moto aokango na foto oyebi ye te ezala oyebi ye yaya ezala oyebi ye aza nani aza photographe mutema no yebi te bafoto wana bakendaka kobongisa yango kolave yango kosala yango soki banini basala yango na baappareil ya mokili mobimba toyebi te ekotaka wapi busolelaka wapi réseaux sociaux tosalelaka estce que toyebaka moto atambusaka yango toyebi te biso nyonso tosalela kaka moto adirigeaka réseaux sociaux oyo ezaka nani toyebi ye te biso nyonso tosalelaka réseaux sociaux yaya mais yo mwasi oza na bavaleur yo mwasi omemi une femme de valeur une femme capable une femme boye mwasi ya motu mwasi femme mariée eboye na boye yaya bilamba ebele tondi na bazambe na baboutique na bani soko olati robe na yo simple ya taille ya bien ezio eza elamba te zemi ekomonana te zemi ekomonana te yaya il faut kako expose nzoto na yo il faut kako expose olakisa mwana oyo ozane na kati mwana oyo ozozela aza bénédiction aza sacré aza lipamboli oyo nzambe apesi yo oyo ozozela osimba na maboko boye lokwa bénédiction na yo lipamboli na yo eloko no ya motuya oyo nzambe apesi kado motuya pardon pour ne pas kobenga mwana eloko kado motuya oyo nzambe apesi yo ozwa osimbi na maboko ali yo ozwi oke koexpose ye nanu afa nanu yo moko kuta osimba ye afa nanu kutu yo moko omona ye yo deja oke koexpose ye nanu okangi deja bafoto wana ata kuta kopiblie yango apres accouchement yaya kote okende kokanga foto ozalaki yo moko te bato bakangaki yo kote kokota na bamashine bakende soki kotravaille yango soki kolave soki konini wana ezala yo te oyebi moto aosala yango te oyebi te combien de machine ekotourne ti eya kozwa eya kozongela yo bapesa foto na yo apres olobi ke na opiblie ka so na boti yaya mpo na nini bana nzambe tokoti na distraction mpo na nini bana nzambe tokoti tozo balobi tout me permis mais tout n'est pas utile
Et là, on yo moni na mokili, yo polingo sala, ya moninga na tuni na lobi, na sobi tout na penza soki eza batu penza oyo toza na mokili o nzamba sali, ou bien eza na bâtiment que ba uta quelque part ne ba yo sala biloko anko ba ko tsaba nzambe na distraction. En tant que moi na nzambe, muto aza na maturité, muto aza na o penza aza na bonzambe kati na ye, o azo comprendre makambo, mutu nyonso osala eloko wana, osala eloko wana te. Osala yango te. Ozo modi mwana na yo. Po ozo lakise déjà quand le baté kaza na kati ya limu, asa déjà mutu azo vivre. Asa ke côté asa nyama te, asa loko te, asa mutu déjà oyo azo vivre déjà kati na yo. Donc nyonso mouvement o nyonso yo so sala, ye pas zo bénéficier nango. Ye pas za na zo vivre oyo zo vivre. Siko tango yo ke déjà exposé ye. Au moins pendant na réseaux sociaux batandi pendant bo photo ya moi si bo lumbu akangi photo na ye ya zemi. Yaya atozwa ki amona passe. Attention à mon enseignement, attention à mon facilité. Bible le bien biso c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc cela veut dire les pamboli o eza ensemble. Yeba ko saisir yango, yeba ko garder yango, yeba ko protéger yango, yeba ko pesa yango valeur. Oza censé te à ko exposer bénédiction na ona réseaux sociaux na lolenge wana. Oza censé te à ko exposer bénédiction na réseaux sociaux na lolenge wana. Oya zapena mwasi oya yango na tuna nanu ba papa est-ce que zapena ba papa o bazo autoriser basi na bango basala biloko ndenge wana papa penzo vanzi na ndaku na yo mama ya biso ke na yo sala shooting ya zemi mwasi akasa ba photo yeba la kisa ba photo na sali yango ou bien ba papa pe kozo sala wana présent tant mama zo sala eloko wana yo kozana zo mona. Donc dignité ça sous na valeur te. Donc dignité ça sous ce logo o iko bomba maté. Dignité ça sous ce logo ce qui n'est unité. Mais vous maudire bateau pourquoi? Vous maudire bateau pourquoi? Pourquoi vous maudire bateau? Au comment on appelle le quoi ndenge wana ndenge bateau ba ko partager. Nenge batu bako partager yango na réseaux sociaux mais tant maman bien te ya so maman bien le bilo kwa malamu yo bénéficier au partager te au partager tout monde en musala au monde en ebele au monde en ba minute ebele le bilo bien titi makelele mais eloko oyo yo moni ya ko partager ya lolenge wana au monde pe batu ba partager tala ba partage na ba publication lolenge wana ba maman na nga bo sosola mokile komi kokena suka eloko nyonso oyo zo mona ezete yo fo copier yango eloko nyonso oyo zo mona ezete yo fo sala yango mama yeba ko protéger lipamboli na yo yeba ko protéger bénédiction na yo azali mwana to pe bana o nzamba pesi yo oyo nzamba pesi yo mwana moko te aza wana pa mona dignité ya baboti na ye mwana moko te aza wana pa mona dignité ya mama ni ya tata na ye. Ozui zemi na yo batela yango tika ko exposer ba zemi ozo exposer yango pe na bolumbu nga problème na nga deza ya bolumbu ya photo ya bolumbu ya zemi seigneur euti wapi makambo yo nanya ye na makambo ye euti wapi bana nzambe bofongola misu bobima na distraction bofongola misu botika bisala sala bilanda landa botika bisala sala ozo obligé te batela lipamboli na yo oyebi te kokende kobota eza mwasi asalaka entre la vie ou la mort oyebi nanu te lipamboli yango ozoseleza ndenge échographie ezalaka flou échographie oui ekoyokisa o motema mwana ezobatre ekotalisa lokolo loboko ndenge ezosala boye mais osimbi ye nanu te omoni ye nanu te cela veut dire il faut te concentrer. Il faut te concentrer, garder bénédiction na yo, bomba lipamboli na yo, yeba ko pesa ngo valeur, yeba ko pesa lokumu na muto apesi lipamboli wana. Zelo simba lipamboli na yo, zelo mona yango, mwana zana nu mwana consacré na nu pa nzambe te. O lakisi na nu mwana nzambe te, no lakisi mwana na réseaux sociaux na bolumbu parce que to sito moni. Mwana simbi ena nute me batu nyonso si ba ye ba caresse mwana na libumu ba simbi mwana na zemi akalesa akabomote yango pe loba na obele baso kota mabaoza la mutu malamu te okomona mwana botami mwana poli mwana mutu makasi mwana makambe belebele mwana yango mwana ezalaka nini mwana mukebe mama nani asimbela mwana na libumu nani asimbela kayo mwana na libumu
Et si quelqu'un a fait la shooting, ceux qui shooting à la photo, na yo na ya kangela ko ba photo. Et si ka photo on est tourné na ba machine wana na ya tsala ngo. Ya to fond la miso. Et l'on connaît ces ya osala te. Et l'on connaît ces a permis te yo sala yango. Et l'on connaît ces a wana te yo fo sala yango. So ko sana poso ka photo no ya grossesse ces a oui ezalaka ezaka souvenir au moins si ça kana posa mona yango mona peke oui o ngana kumba kisemi. Ya ba roba ta ezate na wenze. Ba robe taille ezate chinois ça c'est une biso ba robe tricot ba robe taille ya façon nyonso lenge nyonso Dubai pa Turquie kune ke zongi ezate oyo ko sombo lati robe to ya taille libulune dessiné to moni quand même ozaki na zemi ozo prouver mutu te ozo na mutu oyo ozo prouver to laxate ke za chiffon te za bilamba te za zemi yango ozo na mutu oyo ozo prouver te parce que mutu apesio lipamboli wana yebi pourquoi apesio yango mutu apesio bénédiction na yebi pourquoi apesio yango yo ko prouver nani ozo na nani oyo linyo prouver pour s'exposer mondeli wana on nzoto moi c'est ça sous na valeur te comme exposer tout ça pourquoi parce qu'elle a dit ça qu'il y a pas même qui zemi ya yesa course te ya yesa kali pamboli o yo fo son sa gloire et pas nzambe et ça kali pamboli o yo fo pe nzambe merci na o ya salelo na o ya pesio ba mama to batela bana to batela bazemi to batela bana tika ko exposer dignité tika ko lakisa mwana dignité na yo vraiment message tozaki na moto partager ya mwana tika nzamba lola apambola biso to kutani prochainement to like vidéo to partager en tout cas to partager vidéo oyo to partager yango yaya yeba ke osunga ndeko mo tango partager vidéo oyo zala sûr que na partager vidéo oyo pona ngina sauver amoko na ngina sunga ndeko moko na ngina sauver vie ya bébé moko ya mwana moko o azana innocent oyo aza na innocente kasi aza na moboti to mpe baboti oyo baba inconscient bayebi eloko nini bazosala te nasala yango na partage yango pour que esauve parce que soki omoni publication modèle wana okopartage na yo nga mpe nasengi yo partage video oyo en tout cas tosabone tolike nzambe alola pambola biso tokutani prochainement.